Bonjour la famille. Nene pesaka conseil na mutu moko. Wa lingaka ko vivre a vie na epona bato. Olingo salika molobi e bato ba oloba. Olingo ke place moko lobi e bato ba otalanga. Olingo zongisa bo e bato ba otanga misapi, ba otanga bato. Nene ibisa wa. Omoni ko vie ona zo vivre pona bato. Omoni bato wana. O yozo ngosalika mobike o bato ba osala bato ba oloba. Tika bango ba loba. Vis ta vie pona yo moko. Ko viva pona mutu te. Po bato wana kaka. Lero oza na kati ya morgue. So okufa na kati ya morgue. Ba oza kuba kundo te. Ba we olangwa, ba okilo langwa. Ba we fete ba ke fete. Ba we ambiance ba continue ambiance. Ba we mission ba sel ba mission. Ba we misala ba ke misala. Ba we lela ba voyage. Ba comment pressé et bemba on peut wumele ba kunda no ki biso to voyager to mambo sala. Et nga fola ke ça ba voyage na nga fola voyager. Nga ba faire na ngezo lala ti. Nga ba faire na ngezo lala. Maman, bozala les premières. Parce que bozela ko ba kundo te. Yango ko vivre vie na pona bato te. Ko za hypocrite te. Même si vous êtes chrétien. Vivre vie na yo pona nzambe. Vivre vie na yo nde nzamba lingo zala, sala o nzamba lingo sala. Omoni motema moto zo sepelisa. Lela bete yo maboko lobika yemta wolola yo. Lela le malamu pona yo lebika yemba vandela yo ba ndiko tongo. Surtout ba couple ba vandela ba divan na bango ko tonga. Alors vis ta vie pona yo moko. Enjoy life. Zala yo. Pour mukolo kota na frigo wana ozaka yo moko. Ba ozela kuto kitala mabilité. Ba ozela kuto te. Mutu na muka mukolo wana 2 minutes 3 minutes si ba bosani. Ba wa ko poster, ba ko poster. Ba wa ba live, ba ko sala ba live. Alors yango ko vivre te pona bato. Tika bango ba loba. Mukile sama na liloba ba loba na bango. Tango yebi ke yo relation na nzambe na yebi ndenge zali. Ko vivre pona bango te. Ko sepelisa bango te. Balingaka ba manipuler bato ba sepelisa bango après lobi bango ba tonga. Alors zala yo sala o motema no sepeli.